Deboul Natata Oscar. Bon, maintenant, si tu as un message à passer à celle qui sera ta future femme, pour lui donner envie de venir vers toi, on t'écoute. Bon, ma future femme, je suis un homme qui se lève très tôt au matin à le chercher. Je ne suis pas compliqué, je ne suis pas complexé. Quand tu seras près de moi, adapte-toi comme je suis. Et moi, je marche avec la discipline de Dieu. Ça veut dire que tu t'adaptes seulement, ma soeur. La vie, il faut aimer quelqu'un comme Dieu l'a créé. Il ne faut pas changer. Et trahir personne. Moi, je serai avec toi. Je te donner tout ce que tu rêves. Peu importe, je ne suis pas un millionnaire, mais mon 1 euro, ça sera les millions et les milliards pour toi. Gros bisous à toi. Je te souhaite de bien venir. Bisous. T'as fait les yeux doux, hein? Ah oui, je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui est doux. Hein. Mais t'es devenu beau gosse, hein? Ah ouais? Tu te trouves comment physiquement, là? Physiquement, bon. Il faut prendre soin de toi. Je prends soin de moi, c'est important. Bien habillé et tout, hein? Merci, merci. Ça, c'est du football, tu sais, du Jordan et tout. Tu vois, moi, je suis... N'oublie pas que je suis une artiste, Tata Oscarine. Ok. Oui. Chante un petit truc, là, pour ta future femme. Bolingo bakimaka na ngombango te, sengaka na ngombongo te, batandelaka ngo tapi te, po ezalaka nango na... Et en français, pour qu'elle comprenne, parce que c'est pas tout le monde qui comprend. Bébé, écoute, ne te fâchez pas. Avec toi, avec elle, on se connaît pas. Avec toi, on se quittera pas. Eh, ça me passe. Ne pleure pas. Non, parce que c'est pas grave. Bon, merci, hein, on te laisse. Merci, Tata Oscarine. Je suis vraiment très, très, très ravi de me soutenir. Et en plus de mes... Comme tu quoi là? Putain, les Français là, c'est un problème, hein? Bote, ba papa, ba mama, bandeko. Bote, barando, da barandonet. Bote, batoyo, balingaka rando, da ba oyo, balingaka rando te. Bote, ba jeune garçon, da ba jeune fille. Bote, bana mike, da ba bébé. Bote, ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabong. Bandeko Buyoki, bomoni pe Deboul Natata Oscar. Alors, alobi, likamboyo, mwasa zoluka. Bato baibi Deboul, te boyebi Deboul, oyoyo. Madame ne auta o trompe ba auto kabwana. Bana mwana moko. Ba ope bayebi Tata Oscar te, Tata Oscar congolaise, azali humoriste, en tout cas azali koni, na ba africain, na ba antillais, na ba tebele vraiment. Alongwa Kinshasa na aja 7 ans, abota manakin na limete. Na kanza boyoki. Azali lelo mama abota, ana mwana moko. Azape na ba courbir bois noir. Beauté. Alors bandeko, Deboul, en réalité zoluka mwasi te. En réalité, Deboul zoluka mwasi te. Bien sûr, auzana posa mwasi. Mende Deboul yemoko, asa yebi, base bele, bazo intéressé na ye. Même ingai, nazo kota na live na ye, nazo tale lobel na ye, nazo tale lobel ya bate bele, nazo mona Deboul, kotula, azani ya kotula te. Basi oyoyo, bazo linge, baze bele. Surtout lokola, séparation na mwasi na ye, ezalaki spectaculaire. Ti lelo ezo continue bongo. Alors, en tout cas, batebele balandaki yango, mingi pe bazolanda bayeba Deboul aza. Donc, ce qu'on a dit ba commentaire, surtout kolanda no bato ba mataka te, kolanda pe bana baso ba mataka te. Ba o ba mataka, bayaka, po batia ambiance, na kati ya live ya Deboul. Basolola,
ndenge ezalaka bato bamataka na balive mais fo kotalaka mingi bato batiaka bacommentaire ntango ozotala bacommentaire na kati ya bacommentaire ozomona na nsima commentaire oyo ate eza faux compte mwana mwasi moko abombami kuna soki eza vrai compte ozomona mpe mwana mwasi oyo azali libre azointeresse na deboule mpe naza sur deboule na nzela en dehors ya réseaux sociaux azokutana deya na basi bazopesa bambote bazointeresse mpe na ye donc basi bazosolisa ye trop ata batie litoi te donc elekisa kaka soki otikali femme homicele toza homicele na bafrance wana elekisaka kaka surtout soki okendeke mosala na yo oza na ndako na yo elekisa mpo france eza différent ki muta na allemagne to na kati ya france eza différent na bato bazwa mikanda ya baa na banationalité na baoyo baa nango te eya mpe différent na bato baa na baprovince soki oza na kati ya ile de france to na kati ya ville moko eyebana donc deboli sikoyo ndenge aza wana aza na ndako ana mosala basi ebele baa na bandako te baza mpe na mikanda te miso baa na mikanda azwi mokanda ena me ndako nde eza problème mpo vi ya kolue bachambre en tout cas na france ezali ebele so kati kaka na ngambo na belgique en tout cas eza rare moto alue chambre eza mpenza rare lobaka atia adresse me ye aza pai na bango avanda me nde kolue se ndako ya mobimba sans adresse na belgique ezali moto alue se ndako ne ake vanda pa mwasi to mwasi alue se ndako na ye ake vanda pa mobali me sikoyo na belgique na france biloko wana eza te donc deboule basi bazolanda ye bali lokola ye azali moto moko atimba ayebi mpe bien ke nakozwela bizwela te lokola mpe atalaka age nazotala na mwana donc akokolinga bilingila te aza na raison modele bakabwani bongo ebongi avanda na ye ata une année ou bien 2 ans to totiaka une année azali na bula kobala te avanda ne bongo après une année na kati ya une année wana azomona bafilme sans kolinga après une année akokolinga na baoyo amonaki na baoyo basololaki na baoyo bapesalaki mbote na baoyo bamesana kokutana akoki na kolinga sikoyo donc fasalaka une année 2 ans c'est trop na age oyo aza nango soki nde azalaki na 30 et quelque bakabwani na mwasi baboti deja bana ata misato wana kwaya koloba na ye bon zwa 2 ans mpo ozwa mwasi mosusu totikala no bongo mpo soki oboti antuka koluka no mindondo te ozala na famille te ozala na bana oboti no ekoki mpo parce ke bato olinga okipe eza mwasi no na bana na yo bokabwani donc bato olinga okipe bana na yo bokabwani ata ozwaka bana ata bokutanaka na bana weekend ozokipe bango soso te dozobima neti noko baconseil batoli kopesa bango bana bando yoka tu moko koedike bango te mwana baedikaka ye chaque jour oya na ntina olobaka nde chaque jour te présence na yo kaka papa na kati ya ndako ezoedike yango moko botala kaka basi oyoyo babwaka mibali bilamba na fenêtre soki oza na bana tala bien ntango bwaki na bana bwana matata te
au moins na bana bazaka éduqué bango moko so bamoni papa na bango no ntango bokomi na matata bana batalaka bino mpe compliqué no ntango obwaki papa na bango bilamba na fenêtre akei ndako mpe komaka différent no na bana bakomi différent na baoyo bakomaki calme bayaki calme bakomi mobulu baoyo bazalaki mobulu bakomi calme donc makambo esalamaka un peu compliqué hein? Bamami ebele bakotya yango kati ntango mosusu mpo ye ntango mosusu aza na motu mosusu mpo la plupart mpe bao babwakaka mibali biloko na fenêtre bazalaka deya na mibali mosusu bamakango mosusu donc c'est possible mpa kotyanika te ye kuna mipesi na ambiance ya sika d'après akomona bana bakomi sikoyo à l'aise moto akotya bango mal à l'aise aza te yango baosakana boye yango bavandi kalme yango bakomi erto na bakamarade na bango tika bana basakana bavivre donc oka bamakambo ebele donc yango wana papa oyo alobi ke ye adikaka bana na ye bana bazalaka na ye te okonseyaka bango kokonseye wana basala yango na bato nyonso eza parti éducation mais éducation papa te donc bana na yo éducation de base bakozwela yango na ndako na moto azobokola bango soki mama donc mama kaka eza yo te mpo ntango batikelaka bana na mama balobaka teke totiki bango te responsable ya bana responsable ntango mpe boza na couple bazozwa bino baresponsable ya bana mais ntango moko atikali na bana donc so batuni mwana bana baza pana so epa na yo nde responsable so epa madame nde responsable eya bon responsable na tout éducation makambo to convocation des parents papa yo mpo kokende na yo ya nango mabe te mais boza na connexion na mwasi na yo mpo makambo bakoloba na réunion oyebisi mpe madame na yo makambo balobi kuna mpo yo okende nango epai moko te okosolola nango mpe na mwana te mpo koyambe samedi na dimanche te de fo solola nango na mama na ye mpo ye moto avandaka na bango ye responsable donc éducation ezalaka na oyo aza responsable na bango eza bongo sikoyo debol na magali bana mwana moke mwana wana azosala 2 semaines pa debol 1 semaine pa magali donc mwana wana fo avandaka esika moko donc fo akutanaka na moko kaka na week-end 2 fois na semaine de éducation na ye fo dépendre na moko eza bongo bakabwani so edebola azwi mwasi alors éducation ezodépendre mpe na mwasi oyo debola azwi bandeko eza bongo eya réalité tokoki tiango otema te tokoki mpe kochange yango te nakanisa kote kuna toyokani o nalobaki te bon bana basi bino mpe bohésite na bino te bokutana na debola mpo debol azomona deja azalaki na magali fidèle un bon travailleur aza mpe beau travailleur aza mpe musicien donc bobota mpe bana bien so olingi obota na ye lisusu mpo tout d'abord kolingaka bobota no mpo mwasi oyo akobala na deboul ata deboul alobi teke tobota me basi bomesana bongo no oza na posa obotela
mobali wana mwana mpo bozala. Bon, eza mpe na mibali mosusu alinga botya yo kaka mpo ozolia mbongo na ye no. Okolia mbongo fele te. Don mbongo yo liaka abotya mwana. En tout cas, bana ebele baozala na bapapa na bamama, bakamarade na bango, bamama na bango baozala mike, bana mosusu bamama na bango na bapapa na bango baozala baleki bakoko ya bakamarade na bango na mikolo. Ngoya mokili yango ezali mpenza elengi ngu. Mama ye. Mais Deboul, 40 ans. Deboul en a 40 ans. Elle a 45 ans. Soka boti mwana mosusu. Mwana na tango akoma na. Ozaka de Didi Stone na mopawa. Ok. Didi Stone na mopawa. Bon. De toutes les façons, Didi Stone. Batwa âge na ba camarade na bango. Ba camarade na bakoko na bango pe baga ndenge mwana na de grand mopawa. Mais bon. C'est la vie, hein. Sokoza sir na mokili robeta 100 ans. Pourquoi pour botana yo? Gakaki. Mwana koma majere. Dans la vie c'est ngaga bon. Et c'est ngande mwana koma majere. Dans la vie, et c'est ngande mwana akoma majere. Ce qui mwana koma majere a corine ado. C'est déjà bien. C'est quelque chose de bien. Bongo te bandeko. Et à bongo. Yangwana. Deboul, en tout cas, faut bala na ye, faut li bala sika, moi sa sika, pamba te ya apona ki magali pona libela. To moni yango na ba acte, magali pa wangani yango te zabon. Na sepe na couple na bangwa, ate kaboni, mais nazo sepe la. Po bango mi bale, baza na vérité ya koloba, na biso. Bon, vérité nyonso bazoloba te, mais vérité oyo ya couple na bango likambo ekaboli bango na ba vie o ba vivre ensemble bazoloba bango pe tellement bien mutazo kondani moninga te mutazo kosela moninga makambo aza te en tout cas parti wana sona otala bango na moni likambo kosala mpona bango te kako souhaiter bango bonne chance vraiment de tout mon cœur. Deboul vina ikende bien. Koleka oya à vivre. Magaripe vina ikende bien. Koleka oya à vivre. Na mwana bangwelongo. Donc ça me fait plaisir. Bato beaucoup na likambo a somo. Mais bozo gerango bien. Ata un jour ba robeba na bakabwana. Possible bakabwani. Mais te bagerango bien. Vraiment très bien. Na kanza batu belé, bozo mona ngo pe, bozo féliciter bangwa. Bozo regretter kande bakabwani. Yo po kabwanat. Bozo regretter ayote. Olobi nini? Ya yo ndenge mususu. Bonga na lobi kokana. Ekokana te. Ya yo tonda lukuta. Tala lukuta. Lukuta lokola ndoki. Tochaka oza ndoki, po lukuta mobdela bongo. Batu bakufa po nangwa. Ndenge moka ndoki baliaka batu. Yo po bomaka batu. Ngoya. Bon, maintenant, si tu as un message à passer à celle qui sera ta future femme, pour lui donner envie de venir vers toi, on t'écoute. Bon, ma future femme, je suis un homme qui se lève très tôt matin à le chercher. Je ne suis pas compliqué, je ne suis pas complexé. Quand tu seras près de moi, adapte-toi comme je suis. Et moi, je marche avec la discipline de Dieu. Ça veut dire que tu t'adaptes seulement, ma chère. La vie, il faut aimer quelqu'un comme Dieu l'a créé. Il ne faut pas changer. Et trahir personne.
moi, je serai avec toi. Je te donner tout ce que tu rêves. Peu importe, je ne suis pas un millionnaire, mais mon 1 euro, ça sera les millions et les milliards pour toi. Gros bisous à toi. Je te souhaite de bien venir. Bisous. T'as fait les yeux doux, hein? Ah oui, je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui est doux. Hein. Moi, Mais t'es devenu beau gars, hein? Ah ouais? Tu te trouves comment physiquement, là? Physiquement, bon. Il faut prendre soin de toi. Je prends soin de moi. C'est important. Bien habillé et tout, hein? Merci, merci. Ça, c'est du football, tu sais, du Jordan et tout. Tu vois, moi, je suis... N'oublie pas que je suis une artiste, Tatos Karine. Ok. Oui. Chante un petit truc, là, pour ta future femme. Bolingo bakimaka na ngombango te, sengaka na ngombongo te, batandelaka ngo tapi te, po ezalaka nango na... Et en français, pour qu'elle comprenne, parce que c'est pas tout le monde qui comprend. Bébé, écoute, ne te fâchez pas. Avec toi, avec elle, on se connaît pas. Avec toi, on se quittera pas. Et ça me passe. Ne pleure pas. Non, parce que c'est pas grave. Bon, merci, hein, on te laisse. Merci, Tatos Karine. Je suis vraiment très, très, très ravi de me soutenir. Et en plus de mes... On dit quoi là? Putain, les Français là, c'est un problème, hein. Bonjour, fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi Yakomba, hein? Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, Babos Bazali, Babos Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote, donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi Yakomba, hein? Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, Babos Bazali, Babos Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote, donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, Babos Bazali, Babos Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote, donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.